Davina oya lelo aza ya anglais. Davina oya lelo aza ya anglais aza ya français. Si la uka oya 27 ans de silasi ya lingala makasi ya bakanza. OK, mais yo tchaka anglais na français o tchaki marié te. Te, na yino na ko jouer. OK, et puis tozongi lisusu Davina oya lelo aza na babiye koleka si la uka oya kala. Na temps ya si la uka oya kala. Lo ba ya kala ti ya lelo ka leki. Tozonga na ba âge ba 27, tozonga ba 27 ans. Davina oya lelo na sila uka wa 27 akala wana sila uka na kala zaka ne loko te azo dépendre mais Davina lelo ya 27 ans femme mariée maman de jeep maman de parcelle ozomona mais si maman ba voyage mais sila uka oya 27 ans azo dépendre elle dépend et pas papa na maman. OK. Mais Davina asa yemoko. Deux personnes différentes. Voilà. Ozomona. Et puis toye lisusu to memi sou Davina. Na 55 ans oyo sila ukazana. On a 55. Bientôt. OK. Toye na 55 ans oyo sila ukazana ngo. To memi sou Davina na 55 ans. Plus tard. Deux personnes différentes. On a des ministres, aux premières dames. Oui, place ce qu'on peut comprendre que Davina est meilleure. C'est là où on joue les bisons en anglais. Voilà. On a des filles au PC. À jouer les bisons en anglais. Il y a what is your te. Tolingi wana te. Oh my name is te. Balobi ye meilleur film ça au ba congolais no so ba kokate ivoire ici la ivoirienne. Ah ya laisse tomber. Kwa biloka bana mike biloka salité histoire nini conseil nini bato bazola kata film wana. OK. Jean bazana ngote bazana niveau te bana capacité Davina te. Très bien. Sois sérieux quand même. Yo to ningo sa comparaison à 27 ans à 50 ans. C'est différent makasi. 30 ans d'écart. Ah mais non. Mais tant on loba que Belleville est meilleur, qui meilleur il y a Belleville, yango e créer les Davina makambulelo. Et créer les Davina problème te parce que eza jalousie. Ah OK, eza des jalousie hein. Eza jalousie moko mal placée. Très bien. Et la jalousie moko bono ata na sani mo evanda ete ke sopana ye moma jalousie abona ya bité awa na koza jalousie te au moins to sala ka babiloko mombe pamela nzamba lobi ta mutu Belleville bandi ko finga ma depuis 2015 voilà jusqu'à présent 2024 baza coïncider toujours 11 ans baza ko finga toujours mais Belleville saka le meilleur voilà. Belleville ni oh tozi ba ndeko na biso ba grâce luzolo ba foué Belleville tozi ba Ronel Kosi tozi ba Davina Apwa oyo tozi ba Luna il y a plein de gens ce que mutabongo yo ko finga mutabongo na nini. OK. Personne fabriquée par Sila Uka. Asate. Tu as loba keza nani azafuwi ya Sila nani Linda. Nani? Linda. Babi Linda azafuwi ya Sila. Ya tokosa public te. Voilà. Tokosa ata yemoko Linda soka kyanga kokolela. Ah OK. Ata yemoko Linda soka yo kyanga azafuwi créé par Vieux Silasi. On regretté. OK. On dit bon aussi kuma eza bongo batikela biso vraiment bato misu baya na bango te baya te tozaka neti si biso mibale ye mpe bango mibale batike biso plateau amukamata eza te yaya amukamata eza te bakolela tala amukamata eza te pikeni boye bametre avocat bavandi kuna babenga bametre avocat baza kuna bajuriste bavandi mopanzi baotala yo eboloba te yo eboloba te yo mona eza bongo oyebi koloba te tokotaliso vraiment ndenge bababola ya kobabola batumba ya kotumba bakalinga batokisa yo tala yaya amukamata eza te amukamata eza te o mpe bato te tala tokotalisa bino ntango bino bozokende ye nani aliaki biloko ya bato kindobika tozalaka te awu tokoningana tala tozalaka te seri wana yaya donc obinga to natali ye nokeli ye mawa alobi ye
parcours na ye ye azala na balégèreté te na balégèreté te batata bato bobota bango ndeni yo mwasi légèreté te na bato nyonso tu wana bazwa ndenge nini yo mwasi légèreté te yo otyaka ma nzoto anjeti obinde na ye maboye nzoto na ngai yango oyo bozwa na bino nzoto na ngai bosala na bino bosala na ngai nyonso bolingi ngaka succès banini bablue sat balogo ya bacanal plus du genre tolinga tosala logo moko ya bongo mpona bela production mpona bevile tosali macanal moko boye bela production plus baprojet oyo bademere niangi bazomema yaya batya na bapano pendant un mois eza facile siko ta bastratégie oyo famille boto ezaka nango na oye kote ekumani batya bango 2 personnes baswana tala place azoya kolukela biso makambo obi naoki na poso olela ma ya miso etamboli ngai ya tete alobi Davina aza ingrate Davina asala basortie médiatique ndenge sila uka kundela ye mama mukolo moko te vesila asala sortie médiatique Davina apesi ye $1000 mpo akunda tata na ye est ce que maman aza mayele maman aza mayele te maman aza mayele te akotikala mpe kozala mayele te ye ya tete ntango Dati asalaka sortie médiatique mpona Belleville azalaka wapi mpo atelemela Dati alobaki naza au milieu du village ntango mwana na avandaka na kiti abi Belleville yo nakobeta Belinda Kandi Mbata ya tete azalaka wapi mpo alobaka mwana eza makambo ya mama koya te mwana na ye kaka ntango alobi 7e bagarre azolinga camarade na 26 ans yo oza na 26 ans yo ana 26 ans te yo oza na 26 ans eza mokolo te aza yaya na yo tika boye nazoyebiso aza yaya na yo siko mwana ye mpoli ya soni bongo yo moko mama bango ntango mwana asalaka sortie médiatique wana oya te ya Davina ndo lingo ya yebisa biso ya mabe nini oyo Davina lobi mpo yo ya na basortie médiatique ya modele boye obika yo oza complexe ya mama oyo foti te Ernest Tumba kitisa caleçon tokozala ndenge moko biso nyonso azomona mpe Davina azaka na génération na ye nzoka ye mama mokolo fashe kalo bakiti bilamba silamba koya tete luka kena oluka mibali na génération na yo tika biso kimia branda mbote na oyo tika biso kimia ozomona yo pardon oyo monika oyo bato basenga ya Davina pardon mwana no pone ko bato mwana soni 7e bagarre pa na bana ti Belleville pe aza na baleki aza pe na bana bandeko ozomona mwana Belleville moko afai na kit po ayeke yo nini oyo ya tete aza kutu mwasi ya chapele o ata mokolo moko te ni bana 7e bagarre wana me bino bana ya bongo lelo soki Davina lobi ke ndenge eza bongo kotika kofinga Belleville bona bo bino moko na basortie metai silama zo mwana lokanga ma munoko na zeme komi da munene me butu mwana kotambola munene butu ana zeme tala ya munene ko ba sente lisusu ya tete dikasio ezate na bana mal appris nga nazongeli na ekumani oyo azoluka Davina apesa vie silasi nini respect abanga ye yaya tika ye moko te ekumani mwasa soni abanga ata mwasa mise ya biso ya mboka monene te andima bakata ye kuna andima bababole batumbe batokise bayita ye bakomisa na likayabu éducation oyo mama ne na tata ne batindanaka na presse yango wana siko respect oyo aza nango mposa ya nini ye vraiment azoluka ya nini ye moko tala
ne bapasteur ya bato bino kaka tomona sortie médiatique ya Barcelone alobi ke makambo ezokende mabe kala te awa tokolela mutu makila ekotanga ya mutu toyebi ke Davina ndako mi menace bakomi obenga Davina na ba telefone tomoni lisusu mwana odo kasi munoko munene oyo abimisi lisusu mwana wana nani wana komone nani mwana wana komone nani Sam wana abengi lisusu Davina na telefone ofinga Davina parce que tomoni mwana wana nda osabe miso mikolo epa ya Dorcas wana. Est-ce que Sam wana penza lelo comme na monopole obenga Davina pour a insulter ye makambo nyonso ezoleka ba comédien baza wapi mais bazo ya ko condamner ka Davina pourquoi ba comédien baza ba hypocrite makasi boy j'adore na répondre non Barça Barça Nathalie rétroviseur à vie na yo et puis nga passe OK Keba Barça oyo bimisa nani opamba on a bien oyo tangisa e pamba vinani Barcelone Barça bossa na cinquantenaire na rappelo ka mukie Barça na matanga nani na mutuka no moka mwindu etika boye bien kazanga Barça bossa ni wana na comédien Barça bossa ni na butu tika boy Barça bossa ni Barça na sima morgue ya cinquantenaire na couloir wana Barça keba oyo tangisa nani pamba asa comédien Barcelone obi Barcelone za hypocrite OK ngaso na za mutu lokola ye Davina za masana nga pas reconnaître que Davina masana ye oya TVT si réellement olinga Davina ngo oza na posa bolamu mpona Davina rien n'empêche ça le numéro Davina ye faut ye lonka na TV omoni succès oluka baso tanga mibali na misapi tazada ma omoni ya belle famille na bien ne balobi no wa OK na ba pe na décevoir yete na yoki ye mais soko ye lisusu ya abima akoya ko bima pamba na yami bakoya ko bima wa donc alors sila matika biso to vana soko sala hypocrisie yo manka Belleville na makamba datiti si obosani o manka Belleville na makamba dati na makamba vesila si yo nde Barcelone ngo bima yo nde mwana malamu yo ndo ngo bima yo nde mama respect yo bosani ndongo mankabela na président Caleb okanga président o traité président Caleb Moyibi mutu nyoto mona combien de sorties médiatiques oyo sera président Caleb mama silama donc zouave mami pende no milangi wana bomba ngo na bilamba pona kwa ko sabola yo ozanga ndengo tambo na poto wana Barcelone ma luka kimia luka kiti vanda Melissa mona libele na kimia obi moto so pesa mona libele mona so bene libele eza ke soma pasi wana kutu ya mwana bosko ya maloba basi otambola te na poto okotambola te okoka soni po yeba video wana nga naza nango tosala biso misato na kati ya mutuka na tika boye kobosana te na zala tika boye Bianca tika boye kobosana te na mona keba akumba yo asimbaka mpe moto alibele nga na mona donc silama na oloba na yo Bianca malembe batalisi bato ke combien Davina za meilleur combien Davina za likolo na bango ozomona donc ce n'est que normal il faut ba kondembela Davina pour Davina na za diversaire ya silauka très bien ozomona donc ye mo vraiment silauka ekumani opposi ba mbolombolo na bango nyonso wana olandisi ba répondre ne Davina a poids nayobi ke Davina za makambo to sola makasi to kanisa ke sila ki bazo bandela aka ba bengi o basali bo matière sila te ba pousa kaka matière ko sila te ekumba na lobi ye pa lingana na ba jeu o akota baluka boya boye mama oko baluka na poto to obile bolinga bo finga bela makolo poussière potala ka makolo ekumani ya solo
au secours. Est-ce que vous avez kotala makole kumani? On a mon basala ndé le contraire. Oleba fenga makole kumani ya poussière ba ofinga madame Belleville. Botala ka kubu jubu chubu ye kumani bomona rango. Voilà. Bomona kate. Mutu obino maboko ko yela libanga ya kayu. Na glycérine e kumani. OK. Bonsoir et abonné na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand eto ese abino so bomoni biso na bilili c'est que makambu ya koloba vraiment ezali ebele. C'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belleville Kandila patron qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne était à Baoba en tout cas famille Bota oye famille Bota mingi to consommer film ya biso oyo mama Belleville a tcheli biso lisusu mama Belleville a lambeli biso elubu ya sika na film na biso ya sika na kombo ya Asime. Voilà, la combo ya Asime film qui au premier épisode de Jekotaki to consommer vraiment film oyo vraiment ekozala bien. Boyebi ke mama Belleville kota ba rôle penza ya ratakate bo moni pe président na biso da Costa nenga va jouer to moni mama ni to moni Getty en tout cas film ezo le vraiment kitoko makasi mama Ziza aussi to consommer vraiment film ekozala bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles. Maman bébé c'est Dieu, la maman qui dérange. Regarde Ngo, ma garçon Paris. Natacha Golo la patronne, je te salue aussi. Papa Sam Moukounkou le nécessaire. Maman Gina Mabiala. La maman chérie à moi aussi. Davina Apoua. La millionnaire. Maman sociale, je te salue aussi. Davina Apoua. Hein? Muto atiki batu tension likolo je te sali et là vraiment la plateau na zanga mon côté na zana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca zanga en tout cas ba Dion na biso bo sepela na makasi bo bengi ngai mikolo na mona Bianca na plateau so Bianca lekite ka mukolo moko ko mo benga de lo vraiment tozana et nok soko za parole mona ngai fongolela ngai plateau na yamba mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca zanga bonjour bonne santé. Oui bonjour Pamela Matondo santé pe perdre na ngolo nzambe Nzambalola vraiment azobomba azobatela donc le kumezonga na tata nzakomba oyo apesi biso encore souffle de vie lelo susu mardi tous ensemble en tout cas merci na yemoko Poutine de l'écriture Belleville télévision maman Moroti Aray Goshi Tabita ba comédienne maman Sanyo botala maté si sans yoba ozalate vraiment merci beaucoup na dongole sanzamba versa c'est Odette Lesa maman na Lesline un grand merci à Mifi Lesa Motema ya papi Niki Lesa Irène Kialuta Motema Richard merci à toi Nadine Kialuta Irène Jocelyn Kialuta Karine Izanga Patricia Branco agent César Moko Adajo Lubanzajo Turquie Luanda et Turquie Paris et pas Ewapi Rose Mengiazali un grand merci à Mamita Dina, la grande H, Maman Sakina. Merci à la maman chérie, à moi aussi, Maman José Lusadissou, Maman Aniba Super, Maman Gina Mabiala, Maman Ani Ngoya Mputu. Merci à Maman Germaine Lidi. Un grand merci à Papa Godard Eliko. Merci à Papa Alengui. Vraiment, Pamela Matondo. Merci à
Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star aza star c'est grâce à Ende Bilili bozo mona Pamela Matondo ba question ya yo et puis biyano ya ngai. OK, merci beaucoup Bianca Zanga kaka ndengo lobi ba question na ngai ba réponse ya yo. En tout cas joyeux anniversaire à mon ami privé et personnel Samika Amba, que du bonheur, en tout cas longue vie, prospérité, en tout cas nzamba bakiselo ebele nzambe tenja apesa au bonheur Samika Amba na vie na yo Samika Amba. En tout cas, merci beaucoup Samika Amba. En tout cas, Nzamba yebaki oyo akomisio lelo. En tout cas, joyeux anniversaire la Cléopâtre Amba. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Samika Amba. Bianca Zanga film na biso ya sika Assime auto yebatena nazo assime na film parce que tout le monde déjà lire ya papa Serge na président la biso d'Acosta ndenga zo jouer. En tout cas film ba consommer ngwa au moni premier épisode déjà ndenge ni au moni belle vie donc Pamela belle vie aza formidable muto ayemba nzembo formidable pardon beaucoup milanga kombo ni onako ayeba formidable. En tout cas, la patronne, en tout cas, félicitations d'abord pour la film qui tourne déjà, en tout cas, félicitations. Il y a d'autres personnes balobaki tozana nini tozana na challenge ngana sai bango déjà kota na Bella Production tindela ngai kombo na yo na commentaire na yo tableau oyo talaki et puis biso ko dédicacer yo kezanga te parce que déjà donc ezana batu misusu tango tolobaka bamona ngo loka to sa maseki biso awa to bandaka na émission to bandaka na promotion film na biso alors ce tango biso sikomi ko to banoso la promotion te promotion ba nos abino au koti na table ya Bella okomi mama Pamela nga ataki tableau boy bona bo otiki kombo no to bwaki yo. Merci beaucoup na Micheline Ngalula oya binanga mona suka na talaki 12e épisode ya couple croisé en tout cas bossa lokola Janini Mefia oyo wapi yepe atali bambote na bino vuma yangwana na baki na kubwaka bino e bande ko musubino pe bossa na premier épisode oyo ya assumé to tozanga te ko dédicacer bino vraiment. Merci beaucoup komuna président Abiso d'Acosta nenga zo jouer Davina apo akuna bacheye madame yanglais pa opesa batu cours yanglais tab film openza ekende ni premier épisode eza no likolo boy eza ndeni film Pamela film eza waou na waou madame Belleville obi Belleville ayebi ko fabriquer mutu. Et le raison ka Belleville nzamba pese pouvoir ya Pema voilà très bien. Et le raison pas Belleville quand nzamba zanga pouvoir ya pesa Belleville cha mutu Pema. Osomona et pas madame Belleville okokoza ne loko no moko boye. Voilà force no moko ya jouer. Voilà. Mais même sous place leka on a qui na capacité batuma mona oté. Très bien. Maintenant on a Bella Production. Au Pesido, au Yena, au yo ma belle va tali habiter. Moi, nous sommes tous kenango boy. Ça, il faut qu'il y ait l'ango boy. Bravo Davina. OK. Bravo Davina. Obi Davina le anglais qui to quoi. Très bien. La place nanda kwa lo banda anglais na bana te na papa. Ba place Davina. Ba place Davina leka. Ba ba ko utiliser Davina te. Voilà un vrai Davina yo na Bella Production. Bravo Davina. Après to robetele maboko en tout cas on mérite. En tout cas, ta ba lo ba ke Davina apwa film nini ya malonga joua carrière ni na zana mona théâtre mais comme on a Davina na ba tableau nyonso o ba pesa ke na ba rôle nyonso o ya jouaka atika ka empreinte na ba tableau na ye na ba rôle nyonso ba pesa ke okoko loba nini lelo na lobaka moko Davina za a meilleur. Très bien. Ba on ba lobi Davina apwa ebo jouer te. Ba on ba lobi Davina apwa aza meilleur te. Voilà. Tocha Yambe. OK. Tocha ajo Davina zan. Tomona. Bango balobi Davina apwa aza meilleur te. Toujours lelo Davina 26 ans ou 27 ans comme ça. Toujours 27 ans oyo ya sila uka ya kala. Toye nango lelo bazana na niveau moko te na Davina. Parce que
Davina oya lelo aza ya anglais. Davina oya lelo aza ya anglais aza ya français. Si lauka oya 27 ans de silasi ya lingala makasi ya bakanza. OK, mais yo tchaka anglais na français o tchaki marié te. Te, na yino na ko jouer. OK, ah OK. Et puis tozongi lisusu Davina oya lelo aza na babiye koleka si lauka oya kala. Ah OK. Na temps ya si lauka oya kala. Lo ba ya kala ti ya lelo ka leki. Tozonga na ba âge ba 27 ba 27 ans. Davina oya lelo na sila uka wa 27 kala wana sila uka na kala zaka ne loko te azo dépendre mais Davina lelo ya 27 ans femme mariée maman de jeep maman de parcelle ozomona mais si maman ba voyage mais sila uka oya 27 ans azo dépendre elle dépend et pas papa na maman mais Davina aza yemoko deux personnes différentes. Voilà. Ozomona. Et puis toye lisusu, to memi su Davina. Na 55 ans oyo sila ukazana. On a 55. Bientôt. OK. Toye na 55 ans oyo sila ukazana ngo. To memi su Davina na 55 ans. Plus tard. Deux personnes différentes. On a des ministres, aux premières dames. Aussi complet, oui. Plus ce qu'on peut comprendre que Davina est meilleure. C'est là où on joue les bisons en anglais. Voilà. On a des filles aussi, hein. À jouer les bisons en anglais. Il y a what is your te. To lingi wana te. Oh my name is te. Balobi ye meilleur film à ça au ba congolais nyo so ba kokate ivoire ici la ivoirienne. Ah, ya laisse tomber. Biloka bana mike biloka salité histoire nini conseil nini bato bazo na kati ya film wana OK bazo conseil te hein conseil nini eza na kati ya film wana to zwaka na couple croisé oyo to zwaka to zonka na batabla Davina ozomona Pamela eza na bato misusu botanga classe moko otomba amoureux ou amoureuse à mutu moko boyo oyo kutu propriétaire à question ami yebite que la fille à question to garçon wana ami yebite que fille wana tombaka amoureuse nanga to la fille comprendre que mobali wana pe aza amoureux nanga ozomona omona oui eza sikoyo eza na bato misusu soki amivandi amitali akomprendre abite belva aza meilleur voilà ozomona mutu mutu soki amivandi amitali atalaka belvi aza meilleur yaya basalaka nini oyo tosalaka comparaison beti te Davina aza na avenir mpe aza na carrière ya molai oyo ya plein de gens oyo baza nango te baza na niveau te baza na capacité Davina te sois sérieux quand même yo tolingi osala comparaison ya 27 ans na 50 ans eza différent makasi 30 ans d'écart ah mais non mais ntango olobaka belvi aza meilleur ki meilleur ya belvi yango ecréele Davina makambo lelo ecréele Davina problème te parce que eza jalousie OK eza nde jalousie hein eza jalousie moko mal placée. Très bien. Eza jalousie moko boye donc ata na sani mo evanda ete ke sopana. Ye moma jalousie abona ya bité awa na koza jalousie te. Au moins to sala ka ba biloko mo be Pamela nzamba lobi ta mutu. Belva bandi ko fingama depuis 2015. Voilà. Jusqu'à présent 2024. Baza coïncider toujours 11 ans. OK. Baza ko finga toujours. Belva saka le meilleur. Voilà. Belva ni oh tozi ba ndeko na biso ba grâce luzolo. Ba foué Belvi. Tozi ba Ronel Kosi. Tozi ba Davina Apwa oyo. Tozi ba Luna. Il y a plein de gens. Ce que mutabongo yo ko finga mutabongo na nini. OK. Ba ya biso fabrique personne fabriquée par Sila Uka. Asate. Peut-être loba ki eza nani aza foué ya Sila nani Linda. Nani? Linda. Ah, babili na za foué ya Sila. Ya to kosa public te. Voilà. To kosa ata ye moko Linda soka kyanga ko lela. Ah OK. Ata ye moko Linda soka yo kyanga za foué créé par Vieux Silasi. En regretté. OK. On dit tomoni mwasi kumani na émission na ye na sortie médiatique alobi ke ye ndenge azana aza pe monoko so alobi atia asuana na bato bakokoka te mais ata batikali ka bango mibale na ya na ye mama Sisi batikali ka bango bale na guerre mutu nyonso kopusa na kokoka te parce que ye na guerre aza olonga bato wana naloba no ata tozwi ba série
série yango bazalaka tozongisika tokota neti bafifi siwa tokotisi bakarine mokonzi aloba te na miso baba basi wana aloba te aloba anga aloba nini ok aya te ozomona ye vraiment nde eza bongo batikela biso vraiment bato misu baya na bango te baya te tozalaka neti si baza biso mibale ye mpe bango mibale batike biso plateau amokamata eza te yaya amokamata eza te bakolela tala amokamata eza te batikeli biso bapikeni boye bamaître avocat bavandi kuna babenga bamaître avocat baza kuna bajuriste bavandi mopanzi baotala yo eboloba te yo eboloba te yo vraiment eza bongo oyebi koloba te tokotaliso vraiment ndenge bababola ya kobabola batumba ya kotumba bakalinga batokisa yo tala yaya amukamata eza te oyo mpe bato te tala tokotalisa bino ntango bino bozokende ye nani aliaki biloko ya bato kindobika biso tosalaka te awu tokoningana tala tozalaka te seri wana yaya donc obinga to natali ye naokeli ye mawa alobi ye parcours na ye ye azala na balégèreté te na balégèreté te batata bato bobota bango ndeni yo mwasi alégèreté te na bato nyonso tu wana bazwa ndenge nini yo mwasi alégèreté te yo otyaka ma nzoto anjeti obi nde na ye vuma boye nzoto na ngai yango oyo bozwa bino nzoto na ngai bosala na bino bosala na ngai nyonso bolingi ngaka succès yaya tala bomekaka biso te bana mabe toza bana mabe biso nomona biso boye obinga ta natalaki yango naokeli ye mawa naoki susi abi ngai soki batikima yo na vie silasi bino ma boza na ntango swana na bato po bino boza mal répété toyebi makambo na bino bien kazanga nga nakanisaki nga kutu tinde namoni ye na plateau bayambi nde ye esepelisi ye nga makasi peut-être nakanisaki ndenge oya baquestion baopose ye aokondane nano journaliste ayambaki ye en plus akondane bacommunicateur na bango na bacommunicatrice ke makambo bosala mabe namoni comme si ya encouragé lisusu bango parce que à côté peut na lire la banque nga pe na amuno ko il faut comprendre telle mère telle fille OK pour maman le biso batikele martyr mobimba a roswana ye pas le biso ki batikeli bango pe ba roswana osomona mais au grand jamais au mona demeure niangi à ça la sortie médiatique moko modèle mais jamais pour na ngabota boiza réponse ay ko zong c'est la demeure yango na loba oui naloba au grand jamais okoki komona demeure nienga yake batika nga na Bellevue batia po communicatrice ya Bella Production c'est demeure niangi batala siko ke batia demeure nienga vandi olia ya kotalisa capacité ba kilo à Bellevue mais demeure nienga aye na ba sortie médiatique OK soki botie ngai botie Bellevue to koswana au moins makamba pa Bellevue te siko ba carrière o bango batongela ngo wapi omoni ke ba bata mafinga eza ngambu na bango yango lati bango ba ko maîtriser ngo te yango moni ba komo yango na TV mais na omona moi c'est kumani ba réponse onyo c'est répondre des mères na sortie médiatique au des mères ayaki ka koloba ba vérité des mères nyanga kosakita deme onanga talisi batu oyo bozolo balolo pona Davina soki tozongisa ngo pa Vesilasi des personnes différentes. Très bien. Si la nini oyo Davina oya lelo na tozina si la uka oya kala. Voilà. Azana pa bango ba osubile lipa ba olesa ebola musko Davina wa lelo oyo ya aja Vesilasi. Abokola batu na ndaku atangisaka bana atangisaka baleki na ye azobokola batu aosala bo omoni ke batu ba ka ndenge moko te mama moza ndenge moko te yaka talisa valeur ya moto bozana ye talisa valeur comment Bellevue tolinga tosala mo lokale tomona ba nini ba blue sat ba logo ya ba Canal Plus du genre tolinga tosala logo mo ya bongo pona Bella Production pona Bellevue tosala ma canal moko boye Bella Production please. OK.
ba projet o ba demer nyengi bazo mema ya bacha na ba panneau pendant un mois c'est facile facilité voilà sur ta ba stratégie o famille bo te zaranango na oye côté ekumani bacha bango 2 personnes baswana la place azo ya okite kolukela biso makambo OK bien quand nde to vanda ka boy to sala banalize batamayele to lobaka nde to za boto to batamayele yango pe to sala banalize batamayele to mona ki Thérèse atango ye na sortie médiatique na ye ya ko condamner Davina apwake na longwe na Abakouk fanatique ya Abakouk na awa naza au milieu du village naza comédien na comédienne na ye ko lobela Davina pour na Thérèse a critiqué Davina en plus émission au bango basala ki abengi yango to sala banalize ya batamayele est-ce que une émission wana basali analyse ya batamayele to ndenge nini basali analyse eza obi na okina poso le ma mi se tamboli ngai OK ya tete alobi Davina za ingrate Davina asala ba sortie médiatique ndenge sila uka kundela mama mukolo moko te vesila sa sala sortie médiatique Davina pese $1000 pour akunda tata na est-ce que maman aza mayele maman aza mayele te ya solo maman aza mayele te aza mayele te akala pe ko za mayele te OK ya tete tango dati asalaka sortie médiatique pour na belle vie avazalaka wapi po atelemela dati alobaki naza au milieu du village tango mwana na avandaka na tita bi belle vie yo nakobeta Belinda Kandimbata ya tete azalaka wapi po alobaka mwana eza makambo ya mama koya te mwana na kaka tanga lobi 7e bagarre azolinga camarade na 26 ans yo oza na 26 ans yo OK ana 26 ans te yo yo oza na 26 ans OK amkolo eza mokolo aza yaya na yo tika boy nazoyebiso aza yaya na yo siko mwana ye mpoli ya soni bongo ya moko yo moko mama bango ta mwana asalaka sortie médiatique wana oya te ya Davina ndo lingo ya bisa biso ya mabeni no Davina lobi po yo ya na ba sortie médiatique ya modèle boy obika yo sa complexe ya mama oyo foti te Ernest Tumba kitisa caleçon tokozala ndenge moko biso nyonso azomona pe Davina saka na génération na ye nzoka ye mama mukolo fashe kalo bakiti bilamba silamba ko ya tete luka kena luka mibali no génération na yo tika biso kimia branda mbote na oyo tika biso kimia ozomona yo pardon oyo monika oyo bato basenga ya Davina pardon mwana no pone ko bato mwana soni 7e baga pa na banati belle vie pe asa ba leki asa pe na bana bandeko no oso mwana belle vie moko afa na kit po ayeke yo nini oyo ya tete asa kutu mwasi ya chapele o ata mukolo moko te ni bana 7e baga wana me bino ba ya voilà bongo lelo soki Davina lobi ke ndenge eza bongo kotika kofinga belle vie bona bino moko yana ba sortie metai silama zo mwana lokanga ma munoko na zeme komi da munene me butu mwana kotambola munene na butu ana zeme tala ya munene ko ba sente lisusu ya tete sege ya tete dikaso ezate na bana mala prix mais Nikasa oya linga na TV ya Davina. OK. Kanga mwana 3e koko opesa yo. Ni bouchon. Ni bouchon Pepsi oya 1000 francs. Ozo mela te me bana bako sumba ondelo ko mususu. Nikasa mwana moko ndako ko wela ngononte. Yo Nikasa yo monika ya cher ya mbamba ondo ya Davina. Asilama. OK. Oh. OK. Obi bango nyonso tu ngala zongeli na ekumani ozo luka Davina apesa vesila si nini respect ambanga ye moko ya tika ye moko te kumani mwasa soni abanga ta mwasa misa biso mboka munene te andima bakata ye kuna andima babole batumbe batokise bayita ye bakomsena likayabu éducation oyo mama na tata ne batinda na presse yango wana siko respect oyo aza nango posa ya nini ye vraiment zoluka ya nini ye moko tala
ne bapasteur ya bato bino kaka tomona esorti médiatique ya Barcelone alobi ke makambo ezokende mabe kala te awa tokolela mutu makila ekotanga ya mutu toyebi ke Davina ndakomi menacé bakomi obenga Davina na ba téléphone tomoni lisusu mwana odo kasi munoko munene oyo abimisi lisusu mwana wana nani wana komone nani mwana wana komone nani Sam wana abengi lisusu Davina na téléphone ofinga Davina parce que tomoni mwana wana nda osabe miso mikolo epa ya yedor kasi wana. Est-ce que Sam wana penza lelo komi na monopole obenga Davina pour a insulter ye makambo nyonso ezoleka ba comédien baza wapi mais bazo ya ko condamner ka Davina pourquoi ba comédien baza ba hypocrite makasi boy j'adore na répondre non Barça Barça Nathalie rétroviseur à vie na yo et puis nga passe OK Keba Barça oyo bimisa nani opamba nani lisusu on a bien oyo tangisa pamba vinani Barcelone OK Barça bossa na cinquantenaire na rappelo ka mukie Barça na matanga nani na mutuka no mo mwindu etika boy bien kazanga Barça bossa ni wana na comédien Barça bossa ni na butu tika boy Barça bossa ni Barça na sima morgue ya cinquantenaire na couloir wana Barça keba oyo tangisa nani pamba asa comédien Barcelone obi Barcelone aza hypocrite OK ngaso naza mutu lokola ye Davina aza masana nga pas reconnaître que Davina masana ye oya na TVT si réellement olinga Davina ngo oza na posa bolamu mpona Davina rien n'empêche ça le numéro Davina yo faut yon ka na TV au moins succès au Luka parce que autant na mibali non na misapi tazada ma au moins la belle famille na bien ne ba lobi no wa OK ba lobi na ye na papa moi no mibala obima Kosa ba aventure terrain zo yeza glissant bien kazi ana malembe zone de turbulence bien kana malembe papa moi na mibala obima ndeni yaya belle famille baleka na TV mais papa moi na ekaye wana papa moi na liboso te yaya na libona nga makambo Barça ta bino bomone Ndenga otumbola yo. Ndenga otumbola ngai. Yo moko mto banda nga na vandi na ndako na biso. Yo moko mto ya Barcelona silama ko mama. Silama. Baya bakobima. Baya bakoya. Tika na yo. Omondo ngo uchi ko benga bapekisa nga na yoki. Babenga bapekisa yo. Nga na yoki. OK. Na yoki na prometteur pe grande sœur wana na olobate na konta ko ya sute soko ye lisusu ya aroya biakatika bo na ebise mutu ni atwa témoin obengi déjà kuna ba pekisanga na ba pe na décevoir yete na yoki ye mais soko ye lisusu ya abima akoya ko bima pamba na yami bakoya ko bimawa donc alors sila matika biso to vana soko sala hypocrisie yo manka belle vie na makamba datiti si obosani o manka belle vie na makamba dati na makamba ve sila si yo nde Barcelone ngo bima yo nde mwana malamu yo nde ngo bima yo nde mama respect yo bosani ndongo manka bela na président Caleb okanga président au traité président Caleb Moïbi mutunye to mona combien de sorties médiatiques yo c'est la président Caleb mama silama dans zof mami pende no milangi wana bomba ngona bilamba pona ko sabola yo ozanga ndengo otambola na poto wana Barcelone ma luka kimia luka kiti vanda Melissa mona libele na kimia obi moi tout ça pesa mona libele mona so bene libele et ça que soma pasi wala kutu ya mwana bosko ya maloba basa otambola te na poto okotambola te okoka soni po yeba video wana nga naza nango tosala biso misatu na kati ya mutuka na tika boye kobosana te na zala tika boye Bianca tika boye kobosana te na mona keba
akumba yo asimba ko pe muto libele nga na mona donc sila mana oloba na yo bianca malembe malembe tomoni mwana osama bengi lisusu Davina pona ko menacer ye toyebi taza nani apesi ye courage wana azwi yango wapi nani aza na sima na ye o azo pousser ya sama kamona parce que tomona ki kizengi ya ndeko na ye Dorcas Bolokoko abengaki Davina mikolo ye pa osabe émission na chaîne ya Bolokoko apesi le son numéro po benga Davina ou comment Davina a star na bango. OK. Osomona anniversaire ya maman na bango c'est Davina. Oui, ce n'est que normal. Au moins ba nyama mikie bazobe o bazolinga ba traiter ba to ba nyama mikie ba nyama mikie ne bango na bana na bango. Bango au moins que pendant tout ce temps ya Bellevue va finga Bellevue. Osomona Bellevue ça la sortie médiatique mo boto abo que la mutu jeton to lo ba wana karaka bila te. Osomona banda banda ko finga ye na mokili ya bela production apesa vraiment ba Vesilas mo Congo mais tala lelo sortie médiatique ya Davina ba ye ko talisa biso ke combien baza ba anniversaire ya Vesi ya Davina apwa. OK. Ba talisi ba tuke combien Davina za meilleur combien Davina za likolo na bango. Osomona. Donc ce n'est que normal, il faut qu'on ait la Davina. Pour Davina, dans l'anniversaire, il y a Silaouka. OK, très bien. Osomona. Donc il y a vraiment Silaouka et Koumani. On peut aussi bambolombolo na bango nyonso tuana. Hollandi si ba répondre ne Davina à poids. OK. Nayobi ke Davina za makambo to solo makasi to kanisa ke sila ki bazo bandela aka ba bengi o basali matière sila te ba pousa kaka matière ko sila te e kumba na lobi ye pa lingana ba je o akota baluka bola boye mama oko baluka na poto to obile bolinga bo finga bela makolo poussière potela makolo kumani ya solo au secours. Est-ce que vous avez kotala makole kumani? On a mona basala ndele contraire. Ole ba finga makole kumani ya poussière ba finga madame Bellevue. Botala ka kubu jubu chubu ye kumani bomona rango. Voilà. Bomona kate. Mutu obino maboko ko yela libanga ya kayu. Na glycérine e kumani. OK. Mais bino bozo ya nango bravo Davina, il fallait Davina ya pour te comprendre l'anniversaire Davina banani. Voilà, merci beaucoup bien kazanga to komina suka émission na biso batu ba retenir ni une émission ko na lelo et bambote na bato nyonso balinga bien kazanga. Batu ba retenir boye. Davina aleki ekumani banda lelo ti mokile kosila Davina aleki Silaouka poso etosi ba yagola ba tendresse bana baza ba mesa wana baza ba mesa Davina tiela biloko. OK. Osomona baza ba vitrine Davina tiela ba sani baza ba mesa Davina lela ka baza kiti Davina vandelaka baza ba sac ya mer Davina memaka. Très bien. Na batu ba retenir bongo niveau ya nani ya Davina na ebite na ko chango na nani po baza na sekutu ya Davina mutu lokola Vesilas obi ba zui valeur nete non yemoko ezali moko hein yemoko amiyebi valeur na ete ya nga na ko répondre yo te bino boza ba roulage bo fongola nzela nga na zo leka. Merci pour Fongoli Nzela mokonzi na yo. La patronne. Bellevue Kandi. Aleka. Voilà. Merci pour yo nos roulage ya Bellevue. Olobi mobité makambo ya charge na ngate bela. Nzela ngai moko. Fongola Nzela. Yo moko leka. Bravo pour oyebi valeur na minto comprendre que l'anniversaire non c'est Davina. Boko bunda na Davina seko na seko. Davina pa lobi olemba te. Yango mama sera bina bango yote bambote la bato ba yote ba seki yo opeza kate mama sera bi Davina ma préférée. Oh là 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 là. Merci beaucoup na ba surtout ba linga ki biso
Oh, pas c'est pas une émission. Oh, c'est pas une émission. Oh, c'est pas une émission. Je m'en fou. Voilà. Au moment où on a connoté, il y a mon tout ça lisano wana ya kokota ka ya kofinga. En tout cas, merci parce que côté là nga bon voilà. Merci ko kata te ko tika te so ko tiki je na biso ne ke beba. Voilà. Ko taka na je na biso na ko kata te le lisana na posa na vraiment na mono nde na zo mono di commentaire wana mama. Et ça là vraiment bien. Merci na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi et mauvais propre Tito da Costa, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à toi. Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci beaucoup à Johnny Lema Aquarium Kilo ya Congo 10 fois belle. Ya na Sarah Lema ya bino ya ngwana famille Lema mobima na bino na Tina parce que boyebi ko solo la. Famille moko kitoko. Merci beaucoup na batu to balingaka biso nga pe na lingaka bino. Maman sananga vraiment basket boliki tellement Teresa Ngonga bino tout place boza vraiment boza libanda mboka bwana Kinshasa boyebi ke mwana mai na bino alingaka bino mingi. Merci beaucoup Pamela Matondo ndongo kanisi na susu. Merci beaucoup na Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star aza star. En tout cas merci beaucoup. OK, merci beaucoup to komi vraiment na suka émission na biso ya mukona lelo. Bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment. Ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Ba o ba ko finga moi je m'en fous. Non ça ka musala parce que yo yebi nganga na yebi yote. Na yebi te soki elo moko sepelisa kote na kati nanga. Oya luka eloko na bémission nanga pourquoi biso to yaka to tena ba propos o eza logique. Il y a rien que la vérité. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture qui est habité à comédien. Belvi Kandi la patrona. Maman comment na film kitoko acheli biso film na biso kitoko vraiment na combo ya Assimé. Nani azo Assimé na film moyo. Nani azo Assimé za point d'interrogation en tout cas to consommer film na biso Assimé et Rosala bien makasi na film na zaka fanatique ya Davina Apwa na coach da Costa. Bango mibale wana ba ipatenga ka na premier épisode film ele ka vraiment kitoko. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patron je te salue aussi. La maman chérie à moi si bambo teno ebele, maman Gina Mabiala, maman Tété en Afrique d'ici, maman Germaine Nakatia France, Blandine Panzu, Jeanne Mboso Mayaya chérie je te salue et pourquoi pas Christelle Seka Bijou Amba bambo te la bino ebele, joyeux anniversaire aussi à Samika Amba, en tout cas que du bonheur à toi en tout cas. Wumela esiko zali nzamba batelo abakisela yo oyo ezanga ki likolo na yo en tout cas so bomoni biso na bilili boye eza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria mona star aza star to samtala kaka de to yo kanaki. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.